Capage TV. Capage TV. Bosali combien d'années? Bosala ba anniversaire mais kanga lupangu. Nan bosala te mwasi na mobile. Prédoti présentation no bosala te. Na mona kande bosala ba anniversaire. Okomona kaka le même ibase wana ko tutela ba kisa bokoko. Oko sokolela batu makolo ambasu. Yango wana po ko tia ba misuni ya ba kuisi o ba saper ba ko ya ko lia. Na ko santa. Na ko santa biloko bongo so na le na ko santa. Na ko ka ko lia ngote. Ale yo nano balite oyebi ndenge babalaka te oyebi nde bakangela mwasi lupangu te oyebi nde prédote ezalaka te oyebi nde dote ezalaka te ale olali olamuki oye ko critiquer mama si tala mama si soki boyebaka te Koffi Olomide kutu na kipaka makambo na ye te mais mama si na défendaka ye poisa leki na ngai ya changu honorable Cindy Leker na Pedra Sœur Marie Musamu kana ba distraction oyo ba yeko distraire ngale ba longola nga Sœur Marie Musamu na karo pona mama si yaya na kolongola mutu linu na koloba na biloko na kana kite ongake mingi kingu na saka bosa salité devant mama si bosa bato folo boya lisuna baloyenge na bino wana te bino boza na système ya kato vanda po boyeba akeli bala wana kalate ko kufa nango yango bosala système a complot wana boya ko vanda bino bokosa biso na ba anniversaire c'est quoi to sala ba anniversaire lelo yaya biso to sala ba mariage moko présidentiel ko mekate tuna mama kapasha ko yebisa yo félicitations na Koffi Olomide. Capage TV. TV ozomona TV oyo ebele bayaka po na TV te aya amiteka na TV amiteka nyonso na yebi mokili oyo parce que ngande po na lingaka na ngai te po na lingaka te mama nena abo na ko sala pe groupe moko awa ya WhatsApp na kompi ko teka ba fi e komande ngwana osala groupe moko ya WhatsApp okena na IEC ozo mwa difi okena na campus ozo mwa difi ozo ba fi ya kitoko opostaka bango nyonso na stati ba boss ko banda ko tala soka atali yaya na kozwa ndenge nini oyebi se tinda $20 c'est dit $20 aniza kwa mbonga transport yo suka numéro tindeli oyebi si pe petit kalate boss moko azo benga yo pas boss abengi oza wapi c'est dit moi ça zo voyager longola ke matadi bino bokaisa ke business moko boye te bino mususu mama omuntu so comme na ba vérité trop ba oboma yo babe vérité bomisaka yango mona za ba réserve neti même na makambo mboka yango na tso mukolimi yaka to lobela politique bakanga biso ka makambo esila la côte pour qui parle Capage TV. tout ça si qu'on a bengo éducateur ani ya mitakala Michou na bengi yo oza éducateur à mansité parce que ba lobby était faut tala oyibi ke na yo comprendre lelo oyo malgré ngai ba biloko na bango wana na batu na bango na kota ka makamu na bango te na yeko comprendre était exemple à suivre lelo eza belle vie eza sila pourquoi na lobby bongo tela mwana oyo yo mitiki mutakala est-ce que yo zalaka na mams est-ce que so mona place mutakala mams bimi Olandi exemple mams te oyebi combien de fois biso to zela même ba mitakala basila et yate baza ba femme baza bien éduqué pour yaza éducateur ya mans akoko une éducation buzoba te et je félicite aussi belle vie tellement ba belle vie ninga ba garder nzoto ba lata ba kaleso ma bende ba soutien ma bende ba tia ba kumba bino boyeka lobi awa boyeli biso trafic d'influence boyeli biso bana mike bo bandi théâtre sika boyebani te bolingi boyana ba jipa minene bolingi bo bangisa bato ngai ba intimidaka ngai te babiloko na bino wana ya buzoba wana bozo sala boza ba éducateur à mansité olanda ki boss olanda ki patron tala seconde bo sukeli na patron Capage TV. mais eza na défi moko ba yana théâtre ba bomela biso théâtre bana mibali ba vanda ba lie ba fufu mabumu vimbi ba tie ba choko bozo tala ndenge basi bazuya bazo monela bino
basala bekiri na bango bayokanaka te ale bango bakoma koluka batya badesordre na ebembe eloko oyo soki nini oyo ya bakunki oyo na oyo soki mama ale bango nde baza basemer de trouble na bamakambo ya théâtre et puis bozala na bino mpe na mbongo malonga te nga na leki bino bato bato soki famille soki mama na oyo eloko ya bakunki oyo bonga na tenko mwa mutu elo ni elakisiki na lobeli bango basi wana mibale babomela biso théâtre bakota rankini makasi boyokani eza te mais soki otali bango na bavideo na bango akala bazalaki kobina bango mibale soki bamoni mbongo babandi kosekaseka soki bamoni maputa bamoni eloko ya kolia babandi kobina ale toyebaka te ekomela bino bongo ndenge nini na trouva yango clair te eza bakisi bosimba boza banganga basi bamandona ale ngai sikoyo na kokotala biloko ya bongo te mpona olobela bino ka vérité na tongo na komi na nga na Soulis cosmétique ba mama bagam na biso eza original biso ba savon na biso ezali kaka à base ya ba produits naturels eza na ba fraise ba malala banana biso tozala na bio oyo mingi eza pona bain intime eza pe na balinyoka nango ba savon na biso eza na balinyoka nango donc moyen ko to gratter nzoto makasi eza te yango moko ezali na linyoka nango portable eza kitoko eza à base ya aloe vera mwasi mobali olingi ba livre ba savon na biso eza disponible partout omo na base ya charbon na esa kibino eza na linyoka nango donc oza ko tata na problème te moi na pas ko soko nango eza en attendre interdiction moko te omoni na linyoka na yo ngana ekoto yo na ozela bino bosisa nde basavon oyo nalobaki te butala mbala moko nazosukola nanga mbala moko nazosukola nzoto nanga savon linyoka mbala moko ezala te na Soulis cosmétique totieli bino nyonso oyo ya malonga bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati ozoluka biso wapi boluka biso musika te ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Centre de formation FEBA Maman Nelly Massamba abi Mama Kapache na Kinshasa wana en tout cas empreinte na ngana ba mama et ozanga te formation oyo ezali en coupe et couture na esthétique nenga na oninga na sala ba maquillage bo ba maquillage bazo lianga trop na ozaka na FEBA kuna eza na banunu informatique pe ezali yaya yekolako ndeni ya utiliser téléphone kokota na ba Google ba bloko na yango ne to benga informatique ezala ba ebele na kati esthétique ezala ma ebele na kati formation coupe couture ngai yo ma Kapache na FEBA penga pe na goya ngai na kozala ozana eloko ya kopesa ozana orientation ya kosala ozala olingi okota pe
na centre wana feba oyeba pe basala ndenge o apporter en plus numéro pe ba adresse na biso ezala po ezaka situé na banunu mais bakokomela biso ba adresse nyonso na makambo nyonso nzambe apambola bino penza o vandi pe bo piki maneli masamba rumela po ozosala ke avenir ya congolais na congolaise ezala vraiment bien orienté yebela tango yango formation nga pe na sala ebongo yo. Capache Télévision, en tout cas, merci d'avoir balanda rabiso, bolela ki mingio, Capachula, Dadiaza wapi, ndengeni nibino, tozo mona sumu kongote, surtout pour l'interprète, to lingana biso soutengana dadi. Pour ma bonne, on peut depuis to tchadi kitung invisible, tout le monde appelle au beau côté. To lingana biso pété pour l'interprète, ba pena maman na charge pas dadi au saranate. Qui peut boy, kende boy, zonga boy, mais surtout un partenaire, il y a bien. Maman Capache nga partir à l'élo na lingi na 2026 oyo na dadi bozo ça va interprète pour tout le monde a bino de bozo publiaka ya bakala bilenge sikezali ya mpaka muswahili mukongo mutetela anglais portugais anglais kutu non to yena été faut ba lire pas anglais anglais to yena été non to yena été mystère azali oui azali Azali nakoya ne semaine prochaine na plateau ba yo kapé Angleterre boni sidaf yo kota saba kota vraiment alo kwa mtawewa d'abord na sali na remarque avant na loba na moni yo pema mukuse foye bisanga ipema mukuse wana za dia quoi o se déchaîner nengo se déchaîner kate nandeni toko solo lango na che entre parenthèses toza mikolo c'est que commentaire on a monté na Facebook ça y ba commenter le nini oh ma Capache yo so zati robe bosse ko bandi zemi te yo zo déjà muta ba robe depuis kala na comprendre ba ya yo to yeba ka nene longi to santaka moi changement na moi pema mukuse. Voilà, merci beaucoup Maman Kapashi. Batwa bomoyi esengeli toujours bakutana pour na kotalisa monena nzambe. Amen. Monena nzambe akopesa bino bomoyi mais apesi bino pour du bonté. Si. Atoza mobali kitoko. Ata ye moko penza malingaki misala na sena moi. Soka lobi ngonga na yo ekoki esali nini ekoki. Okay. Nzambe jamais atika mutu po mutu wana akokisi mobeko na ye aumela na mokili esala makati. OK. C'est-à-dire bolamu na yo nyonso koko sala na yo me yeba ngo epa nzambe ozana suka pe ozana limite na yo. Absence na ngai na lobaki ba sortie médiatique kozala pas comme tel te. Et kozala ba sortie médiatique moko responsable. Na utaki mobembo en famille, d'abord banana utaki voyage émission liboso yango to sala na Maman Kapashi. Après ko uta mobembo, oui, le lobo koma ko mona ngai, communicateur, il a fait rigoler, juste des nuances. Mais avant na ya na communication, identité na nga nazalaka nani? Naza artiste comédien complet. Naza pe na ba série na ngai o na tournoi ka elekaka awa na ville capitale à Kinshasa pe na monde entier. Ba bengaka yango consultation pastorale. Boni yango kindab. Nazalaka en collaboration na maison to sala film. OK. Maison to sala film yende muto apoklamaka ngai. Apoklamaki ngai pona 2026 na banda ba tournage. OK. Nde na uti ko tourner saison 4. Consultation pastorale. Dans quelques jours, awa ekobima, je crois bazo maintenant ba panneau, ba publicité na nous banda ba spot publicitaire ekobanda le 9 avril. OK. Nde série et bandi. Ba ebolanda ka maboke TV. Kakaboye loboko yanguya. Bato bolanda ka maboke TV. Bo consommer le 9 avril consultation pastorale série na bino botalaga. Na bouquet na ba Canal Plus na ba Easy ezobanda dans quelques jours awa. Voilà, je vous aime beaucoup. Ndena ngaki na informé ba Congolais pe ba Congolais nyonso ba yeba pourquoi Dadi azalaki absent. Tokobosa na pété moi otozali
Maman Kapashi olongola ba thème ya ba mois de la femme hein. Comment tu côté ya ba maman toza déjà to côté au fan de lango penza tika to souhaiter ye ba mbotama elamu ba joyeux anniversaire patron na ngai boss na ngai mutu mbongo na ngai musicien na ngai Jésus de Niance le padre faire gola moto yambo ya botama le 3 max mwana ya ba maman. OK. C'est-à-dire tu mona ka ba maman ba défendre ka faire parce que etomba pe bien faire abotama na moi ya ba maman. Et ça le kola ba musicien muso ayeba date na fixité. Allo ba décembre mabe, allo ba février mabe. Mais faire faire gola ayebi date na ye o ya botama. Le 3 max ezalaki photo ya faire gola ekeye zongi. Vidéo ya faire gola ezalaki ekeye zongi. Gauloise nyoso gladiateur mutu nyoso a célébrer mbotama ya faire gola na coin oya zali allié gâteau ameli champagne ba misusu ba langwe ba ça dit ambiance ezalaki a gogo. Ngai pe tant que père spirituel ba golo na lobaki ete esengeli ngai pe mutakala na nkolo na souhaiter ye joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Jésus de Niance joyeux anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Feregola mwana mama Rimakese papa Natalia na Gola papa na Oze Gola famille Feregola joyeux Oligola joyeux anniversaire abotami Oli abia bakti âge bon makambo ya famille abatu maternité babota melanga na yebite tika ngana sala musala na ngatange Gaulois ya go soutenir oyazali parce que faire déjà si to longola na famille biso mo ba Gaulois to ko petse pe 60 na minute oyo to ko longola pe na 50 to kitisi na 30 ça dit biso nde ba Gaulois to sala volonté na biso sous volonté ya famille te to lingela ka faire na formule wana na profiter pe na pesa moi avant to kota na makambo yelinga ipo yo soki to sali na émission te ba mbule belé chaîne quoi ndaku nazolo ba makambo ko kwea te obombela nga makambo ebele o photo solo la okosi le 14 kaka ya mois o toza le 14 mars au mois ba mama faire gola lo ba mama nyosu ya Jobour ba mama nyosu ya Afrique du Sud oza na Cape Town oza na Witbank na Pumalanga oza na Durban oza na Yoville oza partout na kwenyosu ya Afrique du Sud faire gola lo biete le 14 mars oyo ako prester na Jobour boya ebele mokote azanga. Voilà mesdames et messieurs na bosanité Maman Kapashi le 4 tango na solo baboye yebisa ba montagne na yo dada lingaka bochaka ba fiche ya mutu na ye pozo sala publicité accord arena tozo kendesko ko célébrer na ville de lumière ville ya lumière ezo zela biso na Paris wana accord arena Gauloise somba biye na yo Gauloise bongama déjà poto zuya mobondo o ezali mois ya suka déjà jour J moins J déjà to koma dans 28 jours sur 27 jours jour J moins J boya ebele à part ça to ko pesa bino ba programme mususu o ezali boso na biso. Voilà Maman Kapashi ngai tant que communicateur à mouvement ya jet set ya orchestre na biso ya faire gola na lingaka partout boya mangai fona pesa na nous annonce pour esepelisa ba Gaulois na ba Gauloise. Voilà mboka ngo ndenge nini kasi nini ezoleka nga na yebite Toto kunda Caroline pe ya sonam Mama Tika on a osala été okundi pe héritier Macron voilà famille comédien. OK famille na ngai na kozala penza mulai te Maman Kapashi faut pas osa mulai parce que d'abord liwa ya Madame Caroline ikwa esalaki biso nyonso pasi makasi Maman Kapashi la lobare loko yo mbale belé biso toza ba bantu toza ba africain na kati ya ba famille na biso toza pe na bato bazobela toza pe na bato o to belisa toza pe na bato o bakufa mais na kati ya ba famille liwa o e dérangeaka biso makasi ezake mwasa kende ko bota akufi na pasi ya ko bota
mutu asali crise, mutu asali accident, soit na avion na nzela mai na mutuka, eza ba jari ya baliwa oyo e dérangeaka biso makasi na kati ya ba famille. Makasi. E na koyebisa yo ete ba matanga penze landani. E ba matanga yango elandani bayembi ete mbulo yo na kolela te. Mais biso ba comédie to bandi kolela na début année. To kufela ki grand frère Elbaz, professeur na ina. Grand artiste comédien pe na joua na ye na consultation pastorale. Ouais. Pas eleki mikolo mingi te pas to yeko kufela Caroline. Pas mikolo mingi te to yeko kufela héritier bazo kunda ye pe lelo. Na ebité ceux qui te kozwa chance au émission eko kota lelo to pe lobby. Peut-être ba tu ba comprendre que dadi zaka toujours na kati ya actualité. Batu mususu mama Kapashi. Tozwaka ba raison pour ekoeli biso. Si. Soke ekoeli biso te tokozwa raison te. Landa parti au bien. Non landa. Ngana za mutu a mayele. Tika ndindia circuler. Tika ngungia circuler. Eza mboka salite se yebana. Ozo luko benga na ngungi na ndindi pona nini. Nani akopekisa ndindi na mboko yo. Zelande konanga mwasi na ebisa yo. Non landa. Na mona ki ba fille mususu ba eko condamner Caroline. Ah Caro, yo muto zana bana na déjà misatu. Oluka kinini. Mwasi ba pekisaka eko bota te. Ah. Tanga bota ka ya liboso bo pekisaka eta suka na oya liboso te pona nini. Yo mona na nute na mokili ko bota ya liboso pe memi muto pa ke makambo esili. Ya mi bale pa ke makambo esili. To pe ya misatu ke makambo esili. Muto ya sana matrice. Tango nano azu ménopause te. Faut bo permettre ye abota. Ngape fona bota. Obligé. Yoko tu landisa mobeg mo. Amen pasteur. Yi kota ki de. Yo zalaka soko zo landela ngana likambo azemi. Seke fona luka kirati. Na yo ka basala test azemi ya kirati. Ndeka meka betela nga masolo. Na somba kirati. Na somba kirati. Ngape na kanga ha. Na oluka fulako cha masuba. Todo lo sola makama matanga ebi maté lokola ndete za ambiance po yo baby saka. Pardon, balimisa. Loko yo kina cotisio na kati ya likambo yango. Moi si fois bota. Kobota se die. Kobota za bonzambe. Si. Bonzambe zo telisa matango to osani tozo bota. Amen. Yo koki koloba na Caroline te ozaki na bana misa te yaya okoloba na muninga mwasi nde wana te makambu tango eyaka elakaka te makambu tango eyaka elobaka te si nzamba keli liwa me forme liwe koyela nanga na yo mweto yeba eza te memi biso tosala ba succès bwe kanangi bakola eta mwana batu ya mwasi bazobosana ke mobali naza mutabilobela. Surtout ça. Bakoloba bakisi bazobosana ke biso batoto yebe tozala ba succès to umelaka pe mingi na mokili te. Ngate. Po umela fo poto. Awa te. Solo. Po bombama. Poto. Libanda. Libanda. Mais soko saka awa ti foyi de kozwa yo. Malaria 3 plus 4 plus négligé. Baninga ki ba condamner Caroline, ngai na lingaka te ba condamner Mowei. Oui. Bako condamner te tozala bandeko basi otobota mina bango. Bandeko basi na lobaka boye. Soko boyi zemi kanga makolo zela ménopause. Ochatonga. Te. Kasi te oui zwatonga. Y a pas de souci. Ndenge ka yoko lingela. Mais moi si oyo a accepté, même si babali est troisième femme, même si babali est quatrième femme, a kozala obligé à servir mobali na ye elembo etika lake yena mobala to kutie na bana 12 15 soki mobala ni bakisela ye mususu ndeko lakisa ke yona ye bozalaka ki mwasi na mobali esa bongo mobala to kutie na bana 30 faut pesa ye lisu bana mususu esa bongo ezalaka bongo yo to tshela ngo tembe yo kutie na mobala za na bana 30
Voilà, na ko épingler lisusu moi muke na ndeko na biso héritier asala ki crise. Ba comédien bo la très prudent parce que ba famille peut to botami. Ah c'est ça. Et ça na ba makambo ebele to bo sape etamboleli na biso parce que ngai héritier liwa ya héritier na apprécier yango te. Mais le problème na biso na kati ba matanga onyo to senga ki était héritier za muto rankini te, Caroline pas za muto rankini te. Tout le la bango, tout la qui ça été bolingo eza kat na biso. Mais eza na défi moko ba ya na théâtre ba bomela biso théâtre bana mibali ba vanda ba lie ba fufu mabumwe vimbi ba che ba choko bozo tala ndenge basi bazuya bazo monela bino basala be kiri na bango ba yoka na kate ale bango ba koma ko luka ba chabi ba desode ne bembe eloko esoki nini oya ba kunki oyo na oyo soki mama ale bango ndi bazo baza ba semer de troubles na ba makambu ya théâtre et puis bozala na bino pe na mbonga malonga tenga na leki bino. Voilà ne. Bateau. Bateau soki famille soki mama na oyo eloko ya ba kunki oyo. Bonga na tenko mwa muto. Keranga bango. Eloni elakisi na lobeli bango. Basi wana mibale babomela biso théâtre bakota rankini makasi boyoka nyezate mais soko tali bango na ba video na bango akala bazaki obina bina bango mibale soki bamoni mbongo bandi ko seka soki bamoni maputa bamoni eloko akolia babandi ko bina allez toyebaka te ekomela bino bongo ndenge nini na trouva yango clair te eza bakisi bosimba boza banganga basi bamandona ale ngai sikoyo na kokotala biloko ya bongo te pona olobela bino ka vérité. C'est pour cela Maman Kapashi pour na ba matanga otozo kutana nango na vie dans la vie faut être très prudent. Na vie na biso faut être très prudent. Ta qualité à soinaka. Azanani. Ngai yo soinaka. Ngana soinako, so mutameki no soini sai. Ngapi na swanaka ngapi na ko swana pena na loba pena vérité na swa ki mobile na ngana che mupanzi na yeto swana to bimisa biloko ya salité. Mama na ko ebiso eloko moko condamnation oh nyoso ba ko luka ba condamner mo wey ezani le sans effet si ngonga na ese koki biso po tozo loba santé ko sabisote minene ko sabisote potu ko sabisote mituka mapango ko sabisote mabale ko sabisote liwe zanzela mutu nyonso nako mituna question boye bandeko bakeyo bakufi balekinga na nini tonga na leki bango na nini c'est ça elote ezaka ka mokano ya nzambe nzambe akokisi oyo esengelaki akokisa na yebite ni liso ezoleka na mboka onga na yebite yo koko banda ko informer nga ponga na pesela ngo ndenge ezalaka pakabelo ya boka matière te ya leki na biso na be makasi. Maman Kapashi ngai naza na regret makasi par rapport ya ba comportement ezoleka ces derniers temps. Nandimaka lisu te ke na Congo toza na affaire. Et lelo o soki totali bien comportement ya ba affaire kaboli biso. Ouais. Affaire za Goloa, affaire za Wario. C'est-à-dire bon soki koyeba position ya affaire te. Vrai affaire. Faut Goloa yemba ye Wario pasani ayemba ye. Ba Goloa bali mbongo ba Wario pe bali mbongo. C'est pour cela nazo loba boye. Véritable affaire na mboka na biso. To proclamer bango kalati. Ba véritable affaire faut to proclamer bango. Faut to proclamer bango to yeba si réellement pendant que baza ba vrai ba affaire. Affaire photo to yoka atongi hôpital moko kuna. Affaire photo yoka atongi école moko asika. Asungi ba mama. Si. Mais lelo ba affaire ba liko bazoko kwa suko mona mwasa kitoko te. Bande ko ngai bino boya na ba théâtre. C'est que moi j'ai compris. Po oyibitango ba ebisi nga balobio. Mutakala mishwe bimi. Mutakala mishwe bimi. Nazana ba groupe. Zela betelo lisolo ninge komela kingai. OK. Polika moko tuna ngai. Ozo tuna ka pona pilipili na mungo mozo tuna no likambo sikate. Ngai siko nazo kanisa mutakala ngo eza ya mwano ya théâtre misho.
Micho Bozo o ya groupe ya Esobe balobi bato ngo bakome ebele bakombo ngo ekoma dede bobo azali bobo pe azali bakoma bobo na bobo Michu na Micho bakombo ekoma dede ngabi Michu lite ya kanda na lite ya pete lite ya kanda na lite ya pete buno ne bokokanisaka John azalaka toli ya pete ngani azalaka lite ya kanda lite ya kanda na pasteur John toli ya pete na pesi bambote mon frère na landake mingi parce que pasaka mati ya kitoko loko ngai ngande matumboli yonde buzoba oui faut le bacler ndé mutu azaleli so za mutu buzoba faut biso ko za mutu ya buzoba comme moi au bon baba secret na ngate jamais très bien jamais maman ba congolais bolukaka nini na ngai ni susu ba congolais bolukaka nini na ngai naza l'homme spécialité que soki likambo ebimi fo botindela ngai ke ngane le maman mutakala moko menazu yango na 158 vidéo ya WhatsApp oya tindi okotala ya nani okotika ya nani siko ba congolais pe na lukaka na sepelisa bango soko talita olobaka na tindela video otala te baza bongo lingaka nga pe na kotala po ba mona detre ya blek asalaki nini atalaki Nathalie nana mutu nanga moko ya zalaka na otindela dadi na kopela kete ona na matière amen otindela na dadi mukolo bako boma ngai remplacer ngai ndeko nanga mwasi nayoka pasi moko na ko supporter te falaki bopemisa biso ata mwa mukie tokota ata juin ata juillet ne bandeliane eza lokwa bozo ko aveugle biso na mitakala ya na moni mitakala moto mitakala pembe mitakala mwindu c'est-à-dire na mituni question nini obozo la kisangai ba pasteur batala ngo eye déjà au sa ko boni eye déjà na téléphone faut na yeba quel genre de vidéo na côté ya Michu Boye na yebi na ngayo matisi clientèle ko mutakala lelo en soi ce qui pesa propre clientèle ko sa ba patron ba lingi ndengwana tika boye mutakala lelo oyo bo yondo mi bombaka na yo to yebi te loko nini bombelaka mais soki lelo oyo oza penda na mutakala na oya bia propre batu okozwa clientèle ngai teza o ezoleka na monde ngaza motei ngali teza ka berceau de l'humanité te msozo mituna dadi bino busi yo lobake oyo katankele te tangu bino bo sala ngo boyo kangonkele ponga na lobela bino fona yo kankele na yo kankele te na ko loba bwe mama kapashi bino bo monika mutakala circuler mais na minute o mutakala ninge changer couleur ya mutuka et ninge changer marque mususu soka zo tambola peut-être na jeep moko ya moke aninga metsa jeep mususu ya mbongo ebele tantôt aninga koma na hange nouveau modèle bande kona biso ebele bozo mona o baya na théâtre ba memela biso théâtre comme le quoi monde ba influenceur ba influenceuse nazo regretter makasi théâtre et comme un monde ya ba influenceur ba influenceuse au monde artiste moko en soi parce que biso to sala ka sondage ngaza lo kwa top 10 na yebi ete artiste o batu ba yebi eza bata milliers mais na ba fin fort ninge biso ba dadi to yebani ba côté okure za la te mai za la te ba côté o batu ba sala ka panneau nde biso to yebani ba artiste belé ba zui grâce wana te mama yo za témoin to tambola na yo na ba fin fort o mona capacité ya dadilité ya kanda makasi mais naibisaka batu ebele ndeko na ngai est-ce que bino pena bosala ba famille bosa pena na batata na ba maman na batata mosta ba maman leki osa ko se permettre si on a quand même na 18 ans 17 ans ça se comprend que moi non ça la maturité mais plus de 30 ans ozondi ma appel vidéo non mais na mai pas ça mais na mai pas ça mais na mai
Tata siki publier émission. Toki yango pe bimaka ya pambo ozwela ngo ate logo te. Ah bono kutabo. Yo so ba fan so fesha. Na mboko. Olinga kuma kambo ana te. Li solo ana kutoninga te. Zela. Okimisanga matière. Pasi na ngai ya makasi ekomi me mama Kapashi. Ndimaka dadi te. Ngana na sepela na ngote na motema wana ndimela. Po emotivaka penga na lité. OK. Baptiste basali sube éducateur à mancité. Surtout ça. Si qu'on a bengo éducateur ani ya mitakala. Ah, Michou na bengi yo oza éducateur à mancité. Parce que ba lobby était faut tala oyibi kena yo comprendre lelo oyo malgré ngai ba biloko na bango wana na batu na bango na kota ka makamu na bango te na yeko comprendre était exemple à suivre lelo eza belle vie eza sila. Pourquoi na lobby bongo tela mwana oyo yo mitiki mutakala est-ce que yo zalaka na mams est-ce que so mona place mutakala mams bimi Olandi exemple mams te oyebi combien de fois biso tozela même ba mitakala basila et yate baza ba femme baza bien éduqué pour yaza éducateur ya mans akoko une éducation buzoba te et je félicite aussi belle vie tellement ba belle vie ninga ba garder nzoto ba lata ba kaleso ma bende ba soutien ma bende ba tia ba kumba bino boyeka lobi lobi awa boyeli biso trafic d'influence boyeli biso bana mike bo bandi théâtre sika boyebani te bolingi boya na ba jipa minene bolingi bo bangisa bato ngai ba intimidaka ngai te ba biloko na bino wana ya buzoba wana bozo sala boza ba éducateur à mancité olanda ki boss olanda ki patron tala ce qu'on est bo sukeli na patron tant que tozo ebisa bino ete musala auto salaka maman est-ce que bi que télévision vous comprenez la télé si télévision ezali na audience pour ekota na ndako ya bato batu bazotelu ya ba genre nyonso banganga kisi batu mbongo ba fétiche batu ndenge na ndenge okoki ko boma fina yo pamba est-ce que yo yebi ete mutakala no ndenge bimi na monde spirituel batu combien ba sepeli peut-être oza mwana oza na elaka nzambe oza na bilaka nzambe nzambe abenga yo mais Satan azo combattre yo ayeko tia mutu moko pembeni po basambwisa yo Satana ayebisa nzambe ke omoni mwana yo tjelaka motema na yebisa ki aze loko te tala ndenge na bimisi e dendaka sa basimba ngo na miso ya bato natala ki nyonso ndenge alongoli rido ndenge adendi ya oyebi nga na video so eza 5 minutes faut nazala concentré non pendant 5 minutes na ko bouger te pona yeba mouvement nyonso o ya video pour et permettre ngai na te ya parole bien. C'est pour cela éducateur ya mansi na komi na ba regret makasi are kufi are baby bolandi bakulutu te bolandi exemple bakulutu te ngai naza na pasi makasi mama Kapashi biloko ezobima lelo bakoko ya bakoko na yo bana ya bana na yo ozotika histoire nini tala lelo histoire ya mama mutu nyonso asali kombo na mboka histoire na ezalaka na continuité ata bomona air mo lokwa mwa silence ekoti continuité ko ya lelo Lumumba za wapi ngana mona batu basala succès ye na sama bele me bana batikali kolela succès na ye baluambo ti lelo bana bazolela ngo c'est pour cela tokoteya tokolemba te koteya bino parce que boyoka biso musala o tozomona ekoti kindoki makasi ekoti kisi makasi ekoti batamitema mabe ezepe na ba fille ebele ba ya na théâtre te po azoboya babenga ye azandumba azozipa kindumba na sima ya théâtre ngana za artiste et comédien nzoka aya na projet mususu mesa nyonso o mona ka mutu azoteka na wenze ezalaka mesa teka azoteka peut-être yo ebita azoteka nyonso oui TV ozomona TV oyo ebele bayaka po na TV te aya amiteka na TV amiteka nyonso na yebi mokili oyo parce que ngande po na lingaka na ngai te
Pour na linga kate mama nena abo na ko sala pe groupe moko wa ya WhatsApp na kompe ko teka ba fille. Ah. Et comment ndengwana o sala groupe moko ya WhatsApp. Okena na IEC ozo mwa difi. Okena na campus ozo mwa difi. Ozo ba fille ya kitoko o postaka bango nyos na stati. Ba boss ko banda ko tala soka tali yaya. Na ko zoe ndenge nini? Oyebi se tinda $20. Ça dit $20 ani ko mbonga transport. Yo suka numéro tindeli. Oyebi si pe petit kalate boss moko azo benga yo. Pas boss abengi. Oza wap. Ça dit moi ça zo voyager longo ke matadi. Bino bokaisa ke business moko boye. Te bino mususu mama o monso comme na ba vérité trop ba oboma yo. Babe. Vérité bomisaka. Yango mona za ba réserve neti même na makambo mboka yango na tso mukolimi. Yaka ka to lobela politique bakanga biso ka makambo esila. Na koto kuna ki pardon. Soki yo ya tenga na luka ndeni no. Attends apo ban ba no lukanga. Yo mama na ga. Mutu no za. Yo bota mona ko lukanga. Taba lukanga. Yebisa batu wane na bota tata mukolo ta mutu munene ndengwana. Ngaba na ngaba zano mikebo tika ka. Oko ka no be prison te. Oko ma ko lela. Wana ba prison akala ya bubu na prison lelo. Ebo ya neni. Ya neni olela sima mabende maka pashi bimisa ngai ba sala prisonnier nde na zabwe. Olela ka. Nini su photo lobela? Na yoki mutu na biso nani ya buti ko bala. Na mbokani. Abani. Na ba biso su matière mais. Toko zandet na mabala mi bale na yoki soko yebi. Nana isu. Mama si. Mama si. Olandela mboka bien te na absence na ngai. Na iba ke yo kotot. Eso meni ntsamba. Chenga musabi bwepwani. Kasi vie quadrat. Alexa biso ni. Oya yo. Ai bata bino baga. Ai c'est di pwani ba cheki nzembo te ya désormais. Na ko mi engagé. Ko simba te ke bana l'état. Ba cheki te. Bon d'abord na féliciter Quadra. Viens ngai Kofi Olomide mo pa mo konti kulutu na biso ya boga uta banda succès ti le succès ndimaye bato ba critiquer na moni bango ndeti mito ezo sala te. Est-ce que bino boyebi symbole ya libala symbole ya mariage ovanda kana mwana bato o sala déjà nini? C'est ça. Na moni saper oya liboma oyo muto liboma oyo a critiquer pena libala ya les grands mopao ndeko na ngai oza salite makasi liboso a Kofi talaga Kofi ka soirée wana ka ya pamba salite la niveau propreté na qualité surtout décor yaya na mona ba anniversaire bo sala ezalate basse obo sokola maladi ya mbasu ya makolo yango bo cheli ba soso bo cheli kola table à manger. Tika biloko. Ko uta Afrique du Sud. Te boso na uta Afrique du Sud na uti lola. Nzala world. Na za world te. Oh. Na lo bali kamlenge saleli. O changa world par rapport à quoi? Na moni na saka na mobali ya liboma. Ba yeko critiquer libala Kofi Olomide. Bo sali combien d'années? Bo sala ba anniversaire mais kanga lupangu. Nan bo sala te mwasi na mobali. Prédoti présentation no bo sala te. Na mona kande bo sala ba anniversaire. Okomona kaka le même bassin on ko tutela bakisa bokoko okosokolela batu makolo ambasu yango wana pe ko tia ba misuni ya bakwisi o ba saper bakoya ko lia na ko santa na ko santa biloko bongo so na le na ko santa na ko ka lia ngote ale yo nano balite oyebi ndenge babalaka te oyebi nde bakangela mwasi lupangu te oyebi nde prédote ezalaka te oyebi nde dote ezalaka te ale olali olamuki oyeko critiquer mama si tala mama si soki boyebaka te Kofi Olomide kutu na kipaka makambo na yete mais mama si na défendaka epoisa leki na ngai ya changu honorable Cindy Leker na Pedra Sœur Marie Musamu kana ba distraction oyo ba yeko distraire ngale ba longola nga Sœur Marie Musamu na karo pona mama si yaya na kolongola mutu linu na koloba na biloko na kana kite ongeke mingi kilingu na saka bosa salité devant mama si bosa bato fulu boya lisuna baluyenge na bino wana te bino boza na système ya kato vanda po boyeba ke libala wana kala te ko kufa nango yango bosala système a complot wana boya ko vanda bino bokosa biso na ba anniversaire c'est quoi
to sala ba anniversaire lelo yaya biso to sala ba mariage moko présidentiel hein ko mekate tuna mama kapasha ko yebisa yo hein félicitations na Koffi Olomide parce que mobali nyonso mukolo ko kufa ekosenga mwasi o aza officiel avanda peme na mutu alela yo na minute oyo botana Koffi bana 15 botana Koffi bana 30 oza eloko te oza mama bana na minute oyo mwasi ya Koffi Olomide biologiquement scientifiquement civilement originellement impide ya naso kabilo komo basuboka mikolo lisibili boyeke wana obeta te obeta bano ya TikTok yo eza yo mto sali plateau ya isa ko ya hakuna sibili boyeke na plateau et c'est pas sûr hein il y a une possibilité c'est mon père félicitations papa aboy na ba système moi boyeke mboke kufi era ngoyo bosemba kanga ngai ya sali yo nini ya bosemba to kemino na RTGA c'est pour cela ngai naza mieux placé ya ko féliciter mobali oyo andimi à s'engager ya mwana nde laksaka sans sa responsabilité o muto aza na ngonde Koffi Olomide mbala moka tombola ki loboko asali yango boye mama si zala reconnaissant na ba défenseur o ba défendaka yo mama si yo yebi ko lobate yo lobaka te moza wana nga na zande kono ya changu o sala libala munene ni invitation ni ko bengisanga mama si yebi ba komba combien nga na kunda apona yo kasi wa para lobi en pe buni pele kakate même tina ba yebi ko za moi sa charisme mais charisme pele kana ba communiste tant que zo vivre faut se pelisa batu faut batu ba sepela faut za na ba soda no ya makasi. C'est ça aussi. Comme on a déjà l'été na fête na yo, na yo na makamu nyonso ndenge leki. Tangu na kwa ko na TV. Na zolo ba biloko pourquoi biso même ba fondation initiative ba ne comme ma biso na ba voyage. Pona o mona tangu ya ko loba, o loba kitoko pona fondation. Ah mais yo monité. Mais ngana monité na ba makamu na musika. Ouais, il faut na sala na to yembela Koffi Olomide na mama si. Bisous, 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 bisous. Ça fait du bien. Makasi. Oh. Nasuki wana mbokani abwaki me matière Jogo félicitations vina yo ezana ba combat oui moi était Jogo mbokani asola bien te asola bien na batu na nga asola bien te na ngai ngano na liena ngata $1 na mbokani te ngape na liete mbokani selonga akabaka na yete mais lokula zande konanga congolais aza joueur nga na lingaki mingi na vie na lingaka e mingi soki likambo ekwei na kolobela ye mbokani mama na biso oyo ya kala mwasi oyo ya kala kombo ezalaka nani o ya marma azalaki mwasi matalana akreela yo baproblème ebele mobali soki abali desi parce que omoni mobali omoni mobali libala ya liboso soki baby soko omoni mobali abali su pour la deuxième fois c'est kaza motema munene même ngane na vandi boyo soki libala na nga lelo ezate bandeko boyo kanga na kombo ya Yesu na présenter bino deux fois te na obala pe lisusu te parce que libala ezali pana nguba te wana komika libweke li te ozala na eloko sepeli na distribuer libweke loko mokosela ngai oh ya libweke yango na okende la moi toza mikolo te émission ba responsable hotel tika le sama ka tina te ndeko na ngai na koyebiso eloko moko soki omoni mobali abali deux fois ninga ba vie de le babala deux fois
bon on banga vie de loin batukuta makasi na banga bangote vie de loin c'est mon petit continuez conseil soki omoni mobali abali 2 fois c'est kaza mobali mbokani félicitations baningi babundisa yo lisusu combattre mwasi ya sika oyo bali mena ko yebiso eloko moko kanga motema zala motema munene mwasi nyonso parce que problème na biso eza ke ezalanga ezala bambokani tolingi na biso ba fille ba minere te tolingi ba mikuli o tolingi baza pe na ba le passé na bango soko lingi moto supporter moi mukele passé na ye et bible eza clair bible lobi ete mutu nyonso yambi yesu lokola nkolo pe mobikisi nyonso ya kanese nini eleki biso pe mibali to biso basi totalaka ya kala te totala ya sika parce que eza parole de Dieu. Amen. La verset ni eloko te yo ndimanga tata na pesi yo vexé eza na Lévitique na Lévitique te na Ecclésiaste bokeno luka bana bota aux en pas ça ya non na vexé. Ben oui, ya kalobi o kangana te na kanga te na tracé Ecclésiaste na Jean etali biso te ya te na église na ye tout est à maman. Mbokani na félicité yo. Bien. Oza elombe mobali. C'est rare mon starabala 2 fois. C'est rare mon ba star lo kwa ba joueur. Abala lisusu. Olingaka sans ya responsabilité makasi. Olingaka batosa yo pe batosa musala na yo mbokani. C'est pour cela on se comporte na vie à mariage. Félicitations l'homme. Nzambe apambola yo. Et ngai tant que père spirituel ba goloa, père spirituel ya monde entier, na sepela ki nazala parrain na yo, mais ba to ebele. Bolingo zwanga parrain te. Moi te. Tala ndeti memi mo pa wa bali na maîtriser parrain na yete. Moi te. Bo banga kana bino te. Soki boza na posa opala. Ngana zala parrain na po bino bolinga ba para mbongo. Ba yaya na koma déjà na mbongo. Na koma na mbongo na boyede voile. Tala yaya. Oyebi sanga. Na boyede batu ebele. Ko parrainer mutu ezaka kitoko. Ngai soki na parrainer yo ko so ba conseil ya bien makasi kotara peza. Na ko sunga yo ndenge na sunga madame Kapashi. Makasi kotara peza. Lelo so na ba maîtrise boye po to sunga naka. Makasi kotara na pe na medo mbondo. Ngai na so banda conférence ba couple kalate. No ya. Oya ko ya e ko zala pona bien na ye. Na la kisabino ko zala na couple za nini. Couple zo senga motema munene. Motema ya nzungu ama famille. Okay. Omoni nzungu. Batu bamona ka nzungu mais nzungu eza lisese mobimba. Nzungu ateza munene lokola ya ma famille soko lobi olamba na mupiko ngai na kati nzungu a déclara kate. Moi te. Eza grandeur ya motema munene. Okay. Eza na biloko musu eza biloko ko landela te eza biloko musu eza biloko ko loba te. Okay. Talaka nzungu ama famille ya munene mais balobi alamba mupiko ngai mais nzungu a déclaré te yo kaka. Tika baboya yo ndenge ba mesani ko boya yo mais mukolo moko ba ko luka yo ndenge ba lukaka ngai na mbeto hôpital e bon sata munoko Bobilwa sika Nazana ba biloko mususu na linga koloba ngote poso na lobi yango ekoma dadi yo ba masese na yo soko pesi awa e créer ka ba problème nazo ebiso mama Kapashi ngana za n'importe qui te na mboka wo naebi soki na bina pesa pena batu conseil batu bayoka pe ba respectaka ngai na koloba boye mama si a mérité il faut babala yi a mérité mama si a mérité okay. Parce que toyebaka mwasa malamu à tout moment mobali no fois témoigner ka yo. OK. Soki mobali azo témoigner yo mingi parce que ces derniers temps émission ni soto mona Koffi Olomide yo sala azo témoigner c'est di bilengelali na changu ba konza mboka bozwa basi na changu oui babala déjà biso na biso bana changu soki to bala ni bolingo evanda akimia te soki to uti musika ye bolingo ane evanda akimia nazo ebisa ba patron ba boss obo vanda kana ma campagne lingwa la mo fleri obo zana posa bo bala bo benga ngai
On a liste. Biso toloba yango na Congo. Biso toloba yango na Congo nde to bana chango coin ti coin. Toko tikalaka ko lobisaka pasteur Marcelo te. Nandeni. Oh. Question moi naïf. Ndenge kaka ya boya ko balela na chango biso to lobisaka yo te. Oh. Basi na chango ebele yo ko zola biso indien. Turki. Azaka nani Turki? Ite. Abibiri basosa. Azane nationalité akena ko zo nationalité belge maza botaba Corée kuna. Ni basosa mambo. Ba na matière. Yeb depuis ya na matière. Ya na matière te me biso mwasi wana to tikala ko linga yete. C'est mec ali banda bolini te. C'est mec wana to linga biso lingi c'est mec ya chango. Donc yena tatu. Soit tu pasteur Maxwell fa to loba na baksa deuxième femme na chango. Bo ya tatu. N'y a pas un blinko. Et tika Joël Itatuko, il y a des gens qui ont simba raté. Ah, bouelani. Il y a simba teka bouekak. Ozaki a muta compassion. Et comme il sous bobo il boit belle. On a Nathalie la compassion, on kufa pauvre, on a dit compassion. Compassion mutaka barazate. Qui n'a pas de dodo kamba. Eh, il y a dodo. Tika. Ah, il y a des nizongako. Moi, t'es. Malade des âmes bien. Il y a des niais belli. Makas. Il y a des niais belli, paysan. Dans bomba. Donc, ça la deuxième. Tu ça te soutient. Pour le te soutient. Et ça va tout cas, ma fille, batika Rostine dans ma vidéo. Ba fille, to koloba boye. À part que tinda ba vidéo, botika pe ko benga na appel vidéo. Tout ça appel vidéo ne faut kotika. Mama kapashi na ko sa yote. Ngala loba ngo boye. So benga appel vidéo. Obi? So benga pe arriver là ba benga pe appel vidéo. Katara. Ngai soko benga na appel vidéo. Oza muto na yebite na oyamba yote. Ngana yebi déjà que mama kapashi to sala ne ba je ba appel vidéo te. Soka bengi nga na appel vidéo c'est nga sala nga surprise ya mutu nga mo boto mona na kala. Voilà. Yebe soka mona appel vidéo nga ko ya mamba mpo ebiete o eza ba je na biso te. C'est que anga la kisangai mutu moko boye o to mona na ye kala. Voilà. Na sens moko abongo. Ngala loba ngo mama kapashi omoni o to loba awa. To koti na kati ya bureau to koti na kati ya métier. To sa musala na biso mais tant to ko bima mutu nyoso garder bande. Makasi. Tant que tu regardes, il y a des gens qui sont qui amitié. Tu as na buso bate. Est-ce que maman kapashi loba pena na misu ya media po batu bachaka songi liteya otike la keta pona nini? Lisibi. Memaye. Est-ce que maman loba pena vérité malgré batu ba loba? Est-ce que nga desina chao litoy? Te loba mokile yeba. Tout ça batu. Pour être protégé par la relation na yo na pire esprit penza est-ce que dadi pene ça loba ah maman kapashi to tambola mingi na ande kono mobile to sungana te attendez ngeni atana mobembo tata mwasi abana ata idée mutu nyonso na vie okolinga nani okoma pe kizengi na bilinga bakoma bongo okoma kizengi moko ya bilinga parce que Salomon akoka kosisa basi ya mokili te mutu azala na mbongo ebele na mokili l'homme le plus riche du monde ngana kamoka bate tala moni ngane naza boya nasala succès me na tobola litoyi te nasala succès me na kanga suki te nasala succès me epanikanga te na bisalela ya nzoto et puis nalinga kutu te bato bamona nga papamba nayoka bato na moni bato ebele nayoka bato soni pona ndima teke babiloko nga nasalaka ale bato banda komona nga banda kotuna nga eyela ko ndenge nini esamaka ndenge eza na artiste c'est le seul artiste na mi bomba comme soko moni ngai c'est ko telelinga na étage soki na étage te yaya okotikala komona ngai te na bata makaloko eloko mosusu c'est que ba yebisi ke ye wana yo pa mali ya bien obima na ndaku te mobala malamu penza di te atambola te te wana komi ko envier ngai
oningi siko longola o azana ndaku yo yo. Voilà, papa possible, possibilité Ridi Boyoko. Boni. Très bien comme il faut zela yoka na mboka Soudaf. Non, ya kuna. Kalatazo ya baba musicien nyonso ya Jet Set pour mona bilengi ya Jobu. Ya Afrique du Sud. Merci na maman Charity Moleka. Bonne fête ba maman Charity Moleka ya Mohamed Moleka. Bonne fête na madame Yunishi Banze. La fleur du jour et bonne fête na yo maman. Bonne fête pe na yo maman Kapashi. Bonne fête na maman Sandrine Kaza di mon compte ba maman. Fais ça. Sommes dans ta robe. Non sommes le robe. Mais oui. Tini la robe mo na WhatsApp na tala modèle. Fonga mo pe na pona robe. Bonne fête na maman Denis Sandrine Kaza di mon compte ba maman. Bonne fête na ba maman nyonso. Jackie Kapashi pas anniversaire lelo. Nani? Jackie Kapashi. Ah, il y a Jackie. L'aîné de la famille. Zoto Mikebo Konoté. Ya, joyeux anniversaire. Il y a Jackie Kapashi. Joyeux anniversaire, grande sœur. Tata moi Sabana. Zafambola. Bon. Décidez cookie. Capage TV. Capage TV.